ezali pire provocation. Virginie Manganga azo provoke nde Fally Ipupa. Bandeko naza pour te nakanisa tangu besenga nde abetaki Nyamakor na tretaki besenga nde de tout. Nazwaki part ya Nyamakor ya Kisinjora po ndenge namonelaki makambo. Na oyo pe model namoni makambo. Virginie Manganga makambo to eleki eza par hasard te, eza provocation directe na Fally Ipupa. Voire même na kende na bino musika bokoyoka somo eza pe somo naza na posa te nayokisa bino somo bango nde basalinga somo nalobi bango na plire hier ok ndeka boyoki neboke mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nalingi nakende musika soki nakondanaki besenga nde po abetaki Nyamakor nalobaki ne makambo ebele parce que modèle namonaki. Siko tangu namoni ya Virginie Manganga nayoki maloba ya ye moko Virginie Manganga nakenda bino musika oya Nyamakor na tie entre parenthèses ekokozala lisusu piège batielaki Fally Ipupa. Ata na kondanaki besenga nde mais nayebaki te po eza logique na condamné besenga nde ndenge nalobaki. Ma partir ya provocation directe, piège, préparé, organisé, batie Virginie Manganga, nazoloba toujours na pluriel. Derrière Virginie Manganga, eza neboka bato. Comme tel, derrière Nyamakor, bato bazalaki. Ah bon. Donc, natie toujours entre parenthèses na makambo Nyamakor. Mais soki na makambo ya Nyamakor, bato bazalaki na sima lisusu, ndenge bazali na makambo oyo ya Virginie Manganga, alors besenga nde asalaki musala bien. Nalobaki asalaki musala mabe balongola ye. Po nalandaki acte, nalandaki makambo. Ma partir nazo bandela. Virginie Manganga ye moko témoigner na munoko na ye makambo alobi etenga pisse à l'oreille te. Ebokisinga maseke na préparé na vimba oya koya na tshube maseke. Pamba te bato ebele baza sima ya bato oyo bazo utiliser bango. Ah oui, Nyamakor azalaki na Kisinjora. Alors, soki Nyamakor akoperaki direct na bato wana te, mais Kisinjora akola abotama na bakop. Akoko sacrifier tout, voire même kobala likola bakop, voire même kobota likola bakop, voire même
kosangisa nzoto na mwana mobali likola bakope. Alors Kisinchora modèle Aina Fali akolobela biso te eza na motema na ye. Tango bakoutiliser c'est possible. Natie toujours entre parenthèses posi na fingaki na fingaki te. Nalobaki mabe po na besengande. Siko nazoloba malamu te, mais nazoloba oyo eza logique po nga na koloba. Dans les logiques, besengande asalaki musala abetaki nyama kor bien. Surtout soki batu batiaki nyama kor na Kisinchora. Piège po na makambo Fali, besengande abetaki bango muke, fala buka loboko lokolo abimisa bango misu, asimbango na maboko lokola babili. Naza contre la violence, mais ok, eza na ba moment il s'agit fo ezalaka. Bolimbisanga te, nga nazo salaka analyse, pe nazo chola, nazo seka, nalingaka bongo. Alors, bandeko, Virginie Manganka makambo alobi, moto oyo na kati ya Congo, alobaka makambo mpo na Fali, yo contraire ya mabe. Ndenge Ken Piana alobaka mpo na Fere. Bien sûr, ya Ken eleki. Mais, Virginie Manganga, yepe azoloba kombo dezoka na partout. Sikoyo ye lokola za mwasi. Journaliste ayebani susu na position mususu. Bamoni ko utiliser ye eza mieux ko utiliser banyama kor. Ko utiliser Kisinchora ataza mwasi mais bon azaka vie. Mais Virginie Manganga aza mwasi. Journaliste pe ba relation. Aza pene loko ako offrir na Côte d'Ivoire batu ba okipe bilengi. Pe na Côte d'Ivoire bato batindie bango pe bazana batu na bango kuna. Ha likamba terrain. To matalikolo to kitanase Côte d'Ivoire eza terrain iya Fali Ipupa. Nakala ezalaki ya Koffi Olomide Papa Wemba. Mais lelo oyo na génération sika na génération future bazali ya lekingi Fali Ipupa. Bamona ke na télévision na bango. Bamona ke na émission. Bamona ke na botel na bango. Bamona ke na présidence. Bamona ke partout. Bazwaka ye Ivoirien, un point, un trait. Ndenge na Angola, bamona ke aza Congolais te aza Américain. Un point, un trait. Toto tcheka ba point na ba point. Yango bomoni stade na biso muke, jeune homme ya mukete a papa, père jeune, Inosbi. Pour tout d'abord Inosbi alingaka te ba traité muke. Po ya mukete, saleka 18 ans. Asalaka pe makambo ba papa ya 40 ans. Soka kutanaki na makambo eza par hasard te. Na tie entre parenthèses lisusu. Eza kaka batilaki bakal po batala makambo na ye. Oyo azwaki na aéroport. Soki babanda kotala, bamonaki aza motu moko, aza ndenge balobeli ete ye penza aprovokaka bongo te, yasalaka makambo loyal. Bien sûr, kuna loyal eyaka te, batiaki ka mwa retard po afuta susu jet privé. Chance nde bafutelaki na président ya Guinée équatoriale. Alors, le king Fali akutana na Virginie Manganga hôtel moko. Quel genre de provocation? Et ça pire et simple provocation. Virginie Manganga akumisa nzambe. Babuki loboko te, babambie kiti te, babeti te. Au contraire, azwi son succès à Fulami. Mende bokeba, nako provoquer Fali.
nazokebisa bino te mpo na bangisa bino. Bolobi bien, Fally salaka boye, tala héritier alaka boye, tala nani azalaka boye. Ye komboni Fally Ipupa. Bawana bazana bapara na bango. Ye bapara na ye bakufa balia mbongo na ye te. O baboti ye esalaki etushaka ye. Azana bana oya ye aboti. Soka bota ebele parce que na besoin famille. Bana ne ya liboso baza bana oya kopesa valeur. Mais boyebi position bazali. Soka tia position wana atiango na kote na kanai te. Provocation ekotaka ye te. Ba provocation oya moni normal. Bokolakisa ye oya kopona te. Aponaka ye moko. Siko ekipaka te. Ozali mwana na ye. Ozali grande sœur na ye. Petit frère na ye. To grand frère na ye. To petite sœur na ye. Ekipaka te. Fally ase protejaka makasi. Ase protejaka linzaka na ye. Suki na ye. Na mwa libandu ebimaka ye. Na perike oya tiaka na mutu. A protejaka ngo na ndenga kosakana te. Contre tout. Tango na lobi contre tout. Na bana oya boti. Yango Marcousis ayebi. Ayebi a comportaka bien ndenge papa na lingi. Voire même alekisaka. Yakangaka na mutu na ye. Boyebi balox. Poacha perike te. Alors, Virginie Manganga, na ba o moso bo préparé, bozo kanisake, toko sala boye, po Ken Piana pe, asalaka na fere asalake loko te. Bobo sanate, Ken Piana ndenga salaka, Fally na kati ya motema na ye, ezalaka boye. Ken Piana o azo sala, lokola eza positif po nanga na betiango karaka kipa kankoko. Tango na moni ezokende bien na bato bakoko tielanga bakal to na promotion nanga alors tika na futaka ye. Mais lakisi te Fally atindaka ye tika na kabela kikutu ko futa te me ko kabela ba prime ndenga salaka. Et lakisi te Fally Ipupa atindaka ye. Mais akoma komonango ezali parti ya koyede ye. Sikoso ebino bolobi biso pe tokosala oya biso po ye kuna Ken Piana salaka pona ye. Ye pa na ye eza boye. Yo ye o provoqué na modèle oyo ya monike ça passe à tiki. Ça ne passe pas en tout cas okokutana na libaku. Lataka sapata munene poko pasuka manzaka. Entre-temps bino bokoko loba. Mais biso tosalaka Ken Piana eloko te. Ye na mutema na ye akoloba kakipa kankokolo. Tango bino bokoloba bon biso pe tokokangisa Ken Piana. Ya koloba kakipa kankokolo. Soki bokangi Ken Piana. Ye akoloba lisusu te kakipa kankokolo. Akotala siko ya kovanda. Akoloba bon soki na tiki ye ndenge moko kaka. Soki na tiki ye pete ndenge moko kaka. Ye moko Ken Piana asa mokolo ayebi soko se engagaki na nini. Mais fona tala pona image nanga Fally soki nazo protéger linzaka nanga tina perike. Alors soka moni faut protéger abimisa Ken Piana a défendre ye po soka tiki bongo perike ko sauter. Alors, ako défendre na modèle oya lingi Ken Piana abima. Po periki na ye elongwate na mutu. Donc, elinko loba boye. Fally Ipupa makambutu oele kaka asa contre ango personnel te. Eza rien de personnel. Ezali business. Ezali baffaire.
azali le king Fally Ipupa fazala king na musique Afrique eza kondima ye aza kotambola ne partout il bosse très fort à travailler comme chanteur chanteuse américain à travailler tout le temps alors akotisaka mbongo ebele agaspillaka mpe mbongo ebele donc tous les bateaux oyo bakotaka pa na ye ayebi batikala kaka na beat babebisa carrière na ye te mais badétruire ye physiquement balimwisa ye physiquement na mokili oyo alors Fally soki atali azaki jeune bolimwisa ye na musique bolimwisa ye physiquement bana ne lisusu bakola neti ya kola bapapa baza te to papa aza te papa yango mpe azala nani le king alors place wana alakisaka aza king abetaka likofi na trône na ye mpe mbundeleli bato bayoki balobi le king asiliki oyo bobengi baroyaume yango wana ntango ya Congo bazoyoka bazomema yango na position na bango ya Côte d'Ivoire balobi te tokomema yango modèle mosusu à la congolaise à la zaïroise soki biso tokoma komipesa kombo bacongolaise bazaïroise sapeloji alors tokoprotege les king mpe na modèle à la congolaise tobakisi na ivoirienne tokotisi na américaine tokanisi bepoka bato ebelebele yango wana makambo ya Fally Ipupa na Virginie Manganga voire même Besengande na Niamakor na Kisinjora raison ezali epai ya Fally Ipupa un point na koti yango na ballon na kangi yango bozela mondial oyo ekobeta mikoya bofungola ballon ntango bakobeta ka papa robo na lobi oyo namoni oyo nayoki mpe nazali clair ezali bongo nakanisa toyokani bien nazokende bina ntifo ndende ya feregola bopekisanga te na bina eza danse kitoko Toi tu es une pute. Il fallait oser et l'autre côté et puis nous permettre tout le balanga. Et si moi je suis une pute, toi tu es un putain. Et voilà, c'est ça qui m'a échangé Joana. Et la monnaie est vert. Oui, tu as échangé, puis désolé moi tant. Oh, ma simanae. Avec quatre garçons na sima bato makasi mo ya Côte d'Ivoire dem na ba mopete mais na ko reconnaître moko azaka eza lokuta ya ko mélanger nga c'est vrai. Oui, moi je suis à Abidjan depuis le 4 na komaki lobby naza logé na Sofitel hôtel toza logé même hôtel na Fally même bâtiment déjà arrivé na ngato na komaki na monaki yorobo na moni ya pesinga mbote imo esinga biono a ozawa Fally pazawa bonne nouvelle normal les hôtels ya ba ivoirien na ye vacances sanga et tout. Et après, à mon côté, il y a un grand producteur à Manu Djabi, je pense, dans sa vidéo. Il y a un oh, bah, ça va abonner Nanga. Ah, ok. Et voilà, c'était ça. Petit déjeuner Nanga. Et il y a un normal. Là, on a quitté la Bima, on a quitté le téléphone pour le deuxième téléphone Nanga et Bebaki. Ah, ok. Et il y a un années. Tout le monde a Manu Djabi dans la réception. Et sinon, Virginie, est-ce qu'on peut y aller manger? On a dit qu'il n'y a pas de problème. Toki Koulia, Tovandi. Ndekwana Kongola vani na droite nanga Manu Djabi na frère nae et on a moni pe artiste na biso Fally Ipupa leki aki se servir azongi akei azongi lisusu et après 10 minutes amoni aye veranga quand aye veranga avani na droite nanga voilà na moni atuna banga Fally
Oui, bon, Isaki. Isali loba. Comment Sarah ça là que loka bien. Na ko parler en tant que musicien. Nani? Ba sale lo pesa pipe mo ki to o tia ete ka rapport nini afinga kio. Mosolo balanga ou bien fani. Nyoso nga bakanda. O tie batu nyoso ya Sarah bamta ya mta ni bosa cha. Poko ya ko tia Sarah. Basinga contrat. Nyoso wana kaka tima na yo kaka kitisa moteur. Ba wario ba wangila. Lesa ye mbongo asimbi ba mama batu abinisi bango mwandabu. Nani wana? Ozobana ke sengo ma star osime na nzo. Mais ye limite kaka. Ata oke lesa ye mbongo na misapi kaka suka. Akosimbi loka na misapi. Ambo. Tumvune ndo wana pourquoi le yo za star. Isali. Mutu azo sala yo kaka zo filmer kaka boya za journaliste. Non ba fuba lobela yo. Hein? Sikoni. Oza star. Isali nini? Batu fuba lobela yo. Makambo sala ke zalaka te. Ambo. Sala zalaka bongo te. Oh. Kitsa motema na yo. O lebisaka motema. Zala ba relation na yo. Mama bana ta bokabwana bokota bana. Famille kufaka te. Omoni niki pesa ye mbote. Mama bana koma boza ndenge ni mikolo ndeni provision. Sava ata azo sala. Makambo se dika limbi saka kaka. Bongo. Bokota no lo. Bana ye. Oya bota. Muchopo na ye. Asali bongoni. Akangela ba okanda bloka ba téléphone. Ambo. Mutu azolanda ye. Asala kaka photo na star amoni star na ye. Zwamba tataya. Ikuta mutu wane vimba likito vimba. Fadi wana kumonaka. Imangolu kene wawe. Ozolo bana fadi. Motema makasi kande leka etro. Dikablo motema nde leka etro. Aza motema kanda tro fani. Ambo. Star azala boite. Star azala na ye. Okola ba conflit. Likambo eza na ngomba na pe abulo bokuta na ba sekisi na ye. Fani motema makasi. Ate ba ke yambe na piste. Chaka tia na ndoto mwasa bila na ye. No. Ako balishoka na musapi. Atusha na mutu na njoto na ye teso njoto na kozo za razo ki vere. Eko panza na ye. Eso ki pe nini falinga na comprena na ye te. Bon, loko comprendre. Ata na kata piste. Tala ka tia sala ki conserve kuna na mati. Bak bazo ya bak ente pa tumba mtaka na ngola ki. Bazo no lesa ye mbongo asimbi ba mama batu abinisi bango mwandabu. Ozobana ke sengo ma star osime na nzo. Ambo. Mais ye limite kaka. Ata oke lesa ye mbongo na misapi kaka suka. Akosimbi loka na misapi. Misapi. Tumvune ndo wana pourquoi le yo za star. Ngala ibite. Mutu azosala yo kaka zo filmer kaka boya za journaliste. Non ba fuba lobela yo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.